Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso pe boye ibola muna numéro ya sika ya magazine na bino. Basi balobaka parité to émancipation de la femme kasi ya kokamwa ezali que bango na bango ba se soutenaka te ndakisa na ba élection to pe na ba entreprise misusu. Balobelaka parité to émancipation de la femme na RDC en général pe na Kinshasa en particulier apparemment bango moko ba comprenaka yango te. Émancipation ezali égalité de chance entre l'homme et la femme, c'est-à-dire musala oyo mobali akoki kosala mwasi pe akoki kosala yango kasi basi ebele bakoma ko utiliser yango abusivement. Ya pasi ezali nini basi bazolinga kokokana na mibali mais ya kokamo ezali entre bango bazopesa na chance te pour mwasi azala na instance oyo ekoki kokamba mboka to ko gérer entreprise moko. Tokozwanda kisana na élection ya 2006 basi misato ba postulaki na présidentielle mais na ba résultat final ya élection to monaki ata mwasi moko te parmi les 5 premiers meilleurs candidats. Dans un pays comme le nôtre, la RDC, pas yo wapi population zali dominée na basi pe na bana mike mais yako kama na instance dirigeante nyonso la majorité ou la plupart des instances est dirigé kaka na mibali. Ça prouve à suffisance que basi entre bango ba pesa na confiance te ba préférer ko pesa confiance et pas ya mibali. Ba femme congolaise entre elles ba na difficulté à rondima pour preuve l'Assemblée nationale oyo eza dominé plus na mibali basi baza moins. Pour pendant l'élection basi nde bakenda ko voter mingi pour bango nde bazo constituer la majeure partie de la population ya RDC. Émancipation de la femme au basi balo de la ratoyebité ce qui est un simple slogan to ezaka effectif na vie na bango. Biso KNB to kosenga kaka na basi baye ba ko se soutenir dans différents domaines pour émancipation wana balo de la ezala effectif. Kinshasa et l'équipe partout. Ba mama mingi bazalaka na habitude ya kofinga mwana soki mwana salimbeba kasi babosanaka ke mwana yana muke azali pe capable ya kokanga un jour wana azali kofinga ye po ete lobi pe akoki kozongisela yango pe babengi mwana impoli. C'est l'équipe partout quand il sali constat la plupart aba maman ceux qui mwana na ya sali mabe na place à blâmer mwana abana ko beta mwana azo finga ye na kisalokola ebemba tata na yo tout fia tata na yo tata na sala ngani okufa osala ta accident zoba otika la bongo na vie na yo yango na to kitina terrain pona ko solo na ba maman soki ezala kani na ba maman ya lo lengi oneza malamu te yo mo boti mwana yo foko lo ba maloba kitoko epesa mwana yo so mo maman zo lo maloba kitoko nzame pa zo pambola pe mwana na ba maman lo lengi batika ko finga bana ndenge wana bongo siko yo finga papa salini eza malamu te bafinga papa te wana za mobali oya bali yo ke no finga yesu na ndenge ni yango ba mama na fo batika bizalele ya ndenge wana ezande mabe ezande ko modi mwana na yo moko po ndeko lo ba bongo mutama mabe pe akoki ko leka azui na ye kanda seke yo fingi ofinga bafinga ka papa bo bafinga ka papa fo kanda na nyeso tu ofinga ye sundola papa basundo musala ko sundola kabana na kanda otara bampiaka na bongo yo osani fo finga ka mwana collègue nyoso sisa na mwana d'abord ko finga mwana to ko loba maloba moko za méchante si le plan biblique d'abord eza mabe parce que bible lobi na biso la vie et la mort sont pouvoir de la langue tongo moto alobi na moto maloba mabe pe ko simba ye po moni maloba oyo maloba bible lobi na biso ke mokili kelemaka na liloba. À part ça aussi mokili toujours vivre la réalité belé. Il y a des esprits qui ils a kotambola.
okoza bakoka ngondo kipona maluba na yo osano innocent ou innocente et tant au fingi mwana na yo oyebite d'esprit nezotambola esprit ko maluba wana et sali musana ngo bakangi nde yo ndoki bolandi bamama ndenge bapesi point de vue na bango na micro ya KNB biso na KNB tozo conseiller bino bamama bomoni lolemo oyo ekoki komodire pe lolemo moko oyo ekoki pe kopambola biso to ko préférer na place soki mwana sali mabe blâmer mwana pesa ya ta punition eki obanda kofinga kaebe imbécile tata na yo ona place pe obanda komodire ye eza kitoko te po lelo fingi bongo le biso ka ke côté bat basé belé afinge maloba oyo finga ki okoka sonia esa kitoko te Kin et l'équipe partout. Mois de mars ezali mois ezali dédié na ba maman kasi yango lelo KNB eluki etu na ba papa eloko nini to pe ba surprise nini ba bombeli ba maman pona mwana bango. L'équipe partout lelo magazine na bino KNB kaka ndenge mesana ko luka koyeba lelo to linga to sola mpe na bana mibali. Oui toza na mois de la femme, mois de mars. Papa va prévoir nini pour moi au pour na basi na bango pe bana basi nyonso pe le 8 mars moi mobali abombeli moi sina nini. Bon, normalement il faut koyeba que makambo nyonso koma nango moderniser. Auparavant le 8 mars ezalaka journée moko banda o leke na Persi. Mais avec modernisation comme lelo vraiment le 8 mars neti na mboka na biso eza journée moko oyo ba dédié yango na bana basi. Normalement eza journée moko ya maman il faut apima neti ba biso ba marié bon na lobela ba yaya hein bo silikate mais biso ba marié eza jour na biso to valoriser mère penza grand prêtre mère le bana bien nga mopao grand prêtre mère hein il faut azala kimia jour wana nga moko na leki ou soit na cuisine après ça asalele moi soupe moko ya kitoko ya love mère yo ki yango penza moi chunga akanisi to zalaga na no bana mike en plus na pourquoi akoki kozwa mère na memi ata moi quelque part mère sali nini se réjouir quoi donc eza jour na bango il faut na sala et plaisir jour wana nana eloko ya kopesa ete parce que mboka eza na pasi makasi misala eza te nana eloko te akozala salite te soki nazwi na kopesa mpona osepela le 8 mars eza ke mpona osepesa mwasi nanga eza ke nayebi eza mardi yango wana kosepesaka yango wana mpo kolatalataka ne kolelaka mikolo nyonso makambo to ezalaka nango déjà bien mais mpona kosepesa fo kaka kobimaka kaka koyoka mwa miziki ya moke komela mwa eloko c'est bon déjà papitesa kobeta wana na empire na ye tozala wana tout ça bolandi ya vie ya bapapa ndenge balobi na micro na biso ya KNB biso na KNB tokoyebisa kaka na bapapa vraiment eza mwa na biso mois de la femme tolingi vraiment mokolo wana osepelisa pena mwasi na yo place oyo mosusu na yakenda te opesi ye kado pete mwa liputa na ye ezanga te Kinshasa et l'équipe partout. Cédric Abazi, expert en communication, a expliqué journée porte ouverte. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par journée porte ouverte? Journée porte ouverte est ali bongo ba moyen de communication hors média. Oui, bah entreprise va utiliser pour communiquer dans différents publics na bango. C'est une technique qui est plus utilisée dans la discipline RP aux bongo discipline européenne à communication. Une journée porte ouverte est ali entreprise a un message aligné à transmettre na public par rapport à son entreprise, dans le personnel extérieur de l'entreprise. Alors elle fait quoi? Elle organise un jour où batu o nanu ba kota na katam su entreprise na yete o ba yebi ndenge ni musale sele magate o ba difficulté ni ba na bango te eza pona ko présenter bango makamu na kati ya entreprise. Journée porte ouverte et ça les maka et pas au siège ya entreprise ezouami et que ça les ma en dehors il y a siège ya entreprise té et puis ba ça la ngo pona tika ko sala té ba ça la ngo pona ko transmettre un message na public. On organise un jour les gens qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, c'est-à-dire basé à personnel interne et entreprise té, mais il y a peut-être des suggestions, il y a peut-être des rumeurs, il y a peut-être des problèmes qui tournent autour de l'entreprise. Alors ba ben si ba touana pour livrer cette information qui est liée à l'entreprise. Alors, ceux qui vont organiser journée porte ouverte, en dehors, il y a siège, il y a entreprise ou il y a établissement, et là, ce journée porte ouverte, mais comme peut-être une exposition, et comme peut-être une foire, n'est-ce pas? Mais journée porte ouverte, il faut esalema nakati ya siège entreprise et Zouami, il faut esalapel lié à une information importante par rapport à l'environnement, par rapport à l'entreprise.
Donc, on n'organise pas une journée porte ouverte pour les personnels de l'entreprise. Non, on organise une journée porte ouverte pour les personnels étrangers à l'entreprise auprès de qui on veut transmettre une information importante. Mais malheureusement, et pas Nabiso, conception à journée porte ouverte et comme le rôle à Elo Komoko, il y a prestige. Les gens le font sans trop savoir. Comment on a entreprise siège dans les alliés, na Barumbu, mais journée porte ouverte va organiser na Bandal. Ça c'est tout à fait autre chose. Parce que le siège de l'entreprise ce n'est pas à Bandal, mais c'est à Barumbu. Comment journée porte ouverte et que ça na Bandal. Ce qui est ça na Bandal, on a commis peut-être une exposition. L'entreprise veut exposer ses produits ou présenter à l'opinion ses services. Mais quand on veut parler de l'entreprise, on ne peut pas parler de l'entreprise dans un autre endroit autre que place siège dans les alliés. Donc pour journée porte ouverte, comme on dit, journée porte ouverte, tu fous le libino bikouke, il y a entreprise nabiso, boya rotala nini to salaka, boya rotala nenge nini et ça les melaka et loko boza goloba. Pour bolongo la peut-être rumeur, to incompréhension ils ont porté sur yango, boya bomo na nenge le kaka. Mais ce qui va comme ça lango libanda, c'est que ça sous journée porte ouverte et commis et loko mususu. Et cela est dû aussi par manque d'expertise à la matière. C'est vraiment de l'amateurisme, n'est-ce pas? Kobengango exposition, ça peut aller dans une foire, on peut aller exposer, mais quand on fait appel au public, en dehors à siège et entreprise, on ne peut pas parler d'une journée porte ouverte et commis et le comme sous. ezalaka ya solo topé à lokuta que bana mapasa bazalaka revêtu na pouvoir magique parce que balobaka soki oswani na mwana lipasa yebake na butu akoya pona kofina yo kingo yango lelo magazine bino ekitaki sur terrain pona kotuna bakinois du fait que ozali lipasa est-ce que ezali synonyme ya ozala mutu ya mystique. Ken bekiti na terrain pona kosola na bakinois bayebisa biso ndenge balobaka ke bana mapasa bazalaka na ba pouvoir magique. Bolanda réaction bakinois. Mambo bana mapasa pone tinga pe naza lipasa. Bon, nakoloba mingi oyo esalemelaka nga. Biso to bande kokola normalement ezalaki na ngoka ke tulinga kosola na ndako te. Papa na mafe bazalaka kimia pe na bana constater ngo mingi. Soki nga na beli fo lipasa na nga pa bela. Oya beli jamais moko ko bela moko sanga ko bela. Namona ngoke namona ba makao mususu boye, omona pe na moni likambo et se réaliser. En tant que lipasa na lobaka ngo boye, eza makambo ya magité. Biso mo foye obela na biso po nzamba motabota ka mutu moko. Mais nzamba a sali mo sa boti moko bato mibale. Et ya de loko na munelo bato fi baka mwana no ya liboso. Alors babilo bato na soki ba ko sala biloko moko boye, e bangisaka bato te. Baka mwana ndenge mo so misano bato mibale mbala moko. Cela veut dire bato na ba différent na bato. Mais nga mo personnellement na bota mapasa te. Mais leki nanga nde abota mapasa ngane na bokoloka ye na ba mapasa. Ozomona mais nde na vana na bango na mona ka pouvoir magique te. Po le bango ba bota maki to meme wana nzela ya lusambo. To bondeli bango na ba pasteur, hein, to kwena na église, bazala makambo wana te. Mais nenge toyokaka mususu ezali ke ntango mapasa babotami boyambi bango na ndenge ya coutume yo bayemba mama mapasa kelele botie bango bapembe babetsaka yango wana bazaka na pouvoir alo bopesi bango pouvoir coutumière oyo ya bamboka wana bakomi bana moko dor ya babisakata bakosala bino mwa je mo na ndako boorke eza bango bakosala mais soki bomemi bango na ndenge ya losambo bino ba para bo samela bo boti bana na bino bo memba ko pe na ba prière makambo wana ekozala te. Bolandi ndenge ba kinwa ba réagir na sujet na biso na likamba balobaka ke bana mapasa bazala na ba pouvoir magique. Kasi biso kan beto roloba boye. Pouvoir magique mutu moko ta bota maranango. Balobi ke ba parents nde ezo dépendre ne yambeli o boyambi bana bino ya mapasa. So bokena bango na ndenge ya tradition bokoko bosali babikila kila nde yango wana ekomisa bana ngo pe mystique. Kasi lokola lelo batu bakoma na bango ko sambela makambo échange ba pouvoir magique wana ezalaka nango lisusu te. Kinshasa et l'équipe partout. La plupart ya babone na ville province ya Kinshasa bazalaka soki ya monique alinga démissionner to pe alinga tika musala esika bandaki kosala nini mingi bazalaka na habitude ya kokende sans kolaka mais soki bo vérifier bien pe bakendaka na biloko mususu ya ndako.
magazine tokiti na terrain tosala bakinois sur habitude oyo ezalaka mingi pa babone soki alingi alongo mosala il faut nanu ayiba et puis azela fin du mois azwa salaire na ye asali 3 jours mpe aye kokima tosona bakinois bayisa biso soki ezalaka du ya nini bone mingi ayibaka mpo na nzala soki atiki nzala na ndako na ye ngai na servir na ndenge esengeli mpo anake moto ayi kosala mosala mpa na ngai mpe nasepelisa ye na mosala oyo ye asaleli ngai asukeli ngai bilamba asukeli ngai basani to abongiseli ngai ndako mpo na ngai napesa mwa quelque chose akende kolia na bana na ye ata nafutile transport na olingaki akende na nzala so akei na nzala wana nde ekopuse ye mokolo mosusu soki azongi akoyiba asimi nzela akei nango soki neti ayibi akimi ekozala peut-être bafuti ye bien te ou bien omona clair na mosala te akoki koyiba na ye akimi mais so omona clair na mosala mosala ekebi baofute bien aoyiba na ye te misusu mpe tomonaka bango tata kutu ke azovanda ne bien na bapatron na ye mais soki alinga longwa nauta komona ngo epa voisin na ngai mwana mosala na ye ayibaki ye mpe kabongo ayibi loso na kati ya sachet na babilamba ya bana oyiba eza signe moko ya mabe eza vraiment propre te moto azwi yo na mosala oyiba ye lisu na nsima eza bien te fo kosenga soko ozangi osengi patron alinga nalongwa na nga me nazangi aza mutu akoyoka bolandi ndenge bakinois balobi na micro ya kanbe biso tokoloba kaka na babone soki omoni ke oza lisusu na pose ya kosala mosala te vaut mieux oyebisa patron na oto mpe patron ke naza lisusu na pose ya kosala mosala te okolongwa na miable peut-être mpe akokabela yo eloko olie olongwa na ndenge mabe okima mpe oyiba en tout cas habitude wana eza mabe soki oza mwana mosala kosala susu bongo te luka osolola na patron na wana ndenge bien soki olembi mosala Kinshasa eleki partout. Armée ezali parmi ba structure oyo toyebi que ezalaka na discipline makasi kasi yango lelo kanbe elingi yeba soki mwana ya soldat asali mbeba to pe bakangi na likama moko et que parent na ye to papa na ye aye ko intervenir ezali malamu to ezali mabe sana biso kini l'équipe partout to kiti ici sur le terrain pour na kotuna bakino ba yisa biso est-ce que ça bien na mwana militaire mwana soldat mwana policier asala kuluna pe ton bakangi papa na ya ko libérer sans pour autant que ça peut sa discipline mo boy to ko conseil mwana yango to kiti na terrain pour na kotuna bakino eza bien te pour jamais moi nous connaissons nos sala mabe ali aux soldats aux militaires ou bien policiers OK nous sala to que nous libérer moi na so bazo sala ndengwa na papa na moi il faut pas punir bango parce que ils allaient partout pour avant comme soldat militaire tu es un civil aux aki civil bosso bolelo comme aux militaires yo ya mutamibe ko mutalwa bozo kanga bato mais moi na salle mabe ayozo kende OK ne ko foutre le mongo OK ne coopérer pour batikaye en tout cas c'est pas bon Siwale mabe makasi. Po mwana lia sali mabe. Oyo libere mbala moko. Rimona numuto ya sali mabe wana. Ebongi okutana na lukina nu solution likambo mwana sali. So luki solution wana bobongisi. Simande boyebi ko libere mwana avi ya muto ya sali mabe. Po so yi muto ya sali mabe alimbisi nzambe pa limbisia. Mais so yo sali ka ne wana en tout cas wala jamais tan nzambe ya kolimbisa OK. Elonga bongo eza vraiment bien te moi na so sali mabe même azam mon président de la République il faut tout d'abord avant ko bimisa il faut corriger na acte sali parce que ko boma mutu et cause la sala qui on parere mais nge baté que rata mona mokonzi ou soit mona nani ba ba biseka bongo dans en tout cas bongo vraiment eza malamu te dans senga so za bongo na mboka na biso vraiment ya malamu te moi na so sali mabe so ka bomi mutu adoxi mutu to ka problème ezali ataza mona mokonzi il faut d'abord conseil nanu avant ko bimisa bolandi ndenge bakino ba pesi ba vie na bango biso pe to ko bakisa kaka que eza bien te na yo militaire d'abord en définition militaire c'est une personne autoritaire disciplinée ceux qui moi na sali mabe asali kuluna adoxi mutu na koto asali erreur asali mutu mabe c'est bien de conseiller l'enfant c'est bien de discipliner l'enfant d'abord avant au bimisaye avant ça la intervention moko boye to kosenga na bino ba militaire en tout cas bové makasi c'est vrai babota moi babota monter monter moi musa cause de nature rebelle asala mabe mais ils ont des identité personnalité ayo papa ndé azoko gâcher ce que c'est mabe eza bien ayo papa au peut ça conseil au peut ça discipline Kinshasa et l'équipe partout.
ya photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo pe seka moke tina yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB ya boy bozuya biso na KNB te. Après ba difficulté oyo Lina Foot ezalaki nango pona ko organiser playoff, président ya Sanga Balende apesaki contribution na ye pona déroulement ya championnat wana. Kasi geste wana ezangisaki bakino malobate. L'équipe président de l'INAFOOT a déclaré que l'INAFOOT a un bon côté pour organiser playoff. Mais c'est depuis samedi 27 février que le président Yassanga Balende a fait une contribution pour permettre à l'INAFOOT à organiser playoff de la division 1. Le président de l'INAFOOT a précisé que la contribution du président Yassanga Balende est pour permettre d'organiser le championnat jusqu'à ce que Babanda génère des recettes pour permettre au championnat de Betamati Nasuka. Asengaki na ba partenaire sportif mususu ba emboîter le pas ya président Asanga Balende pe abakisaki na allocution na ye que geste wana eko aliéner bon déroulement ya championnat te. Na Kinshasa batu bazangaki maloba te. Jean-Claire Ngoma moko ya analyste sportif pe conseiller au sein du Daring Club Motema Pembe apesaki ya vina ye pona contribution ya président ya Asanga Balende. Ils ont vraiment pour moi la gravité par rapport à n'est présent il y a l'INAFOOT avec qui va moyens athées bon on a encore dans les détails en côté par rapport à pourquoi ils athées pourquoi en ces moments mais ce qui est plus important il y a un président d'un club qui a été annoncé à Pessimbongo pour l'INAFOOT Banda menga na yebi que le club na dering basé à la disposition il y a l'autre sens nous avons confiance à nos officiels d'arbitre que makambo tetali bangote que pour bayo qui combat présent mon club payer quelque chose après ses contributions alors bando saka maboma na match Sanga Balende contre l'adversaire et Sanga Balende ça matin donc Sanga Balende ceux qui a se préparé malamuté à relégater pour aucune loi n'a pas le lobby que ceux qui ont PC action soutenir alors que au sommet compétition non ça ne se fait pas. Alors par rapport à l'organisation de l'INAFOOT biso bas sportif union surtout en général en particulier ba imanien to sengi pleu faut qu'il n'était na suka biso to ndima suba champion en manche courte qui est évoqué aller oh non la saison s'est arrêtée to limblo bonate vraiment en tout cas mi konzamboka si dérogation il y aura il faut au salam tolingi champion oyo asilisi championnat na phase aller ti na phase retour. Et Sengeli na bino koyeba que playoff ya division 1 ezobanda samedi 5 février. Les trois clubs oyo ko représenter ville province ya Kinshasa bakobanda en déplacement. Ndakisa Daring Club Motema Pembe akobeta na Bukavu na Ose Mungano le samedi 5 mars. 20 clubs akobeta na Goma na AS Dauphin Noir. Chaque 11 heures azali dernier représentant ya ville province ya Kinshasa akobeta dimanche 6 mars na Mbujimai na stade Tikisha contre Sanga Balende. Mais Bobo Sanate Kinshasa et l'équipe partout. Merci d'attention pour accorder qui na magazine na bino KNB Kinshasa na biso. Tokomi na suka ya magazine na bino botika la malamu na mabota na bino Bobo Sanate Kinshasa et l'équipe partout.